TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Mama Mwilu oye! Mama Mwilu oye! 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 Soutien de l'église Femme Internationale. Maboko makasi. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani, oye, 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 oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka e kaka, Yandi kaka, Yandi kaka, Yandi kaka. Pamama oye! Ebeto biebeto ya solo tozana nzambe na biso apesi biso mokolo mwa lelo. Lelo mercredi solution. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Ba mama mingi toyaki banda tongo. Mingi pe toutaki misala. Mingi toutaki koteka. Kasi toyeka kabiso nyonso na likambo moko ya mercredi wapesika tozwaka ba solution na biso. Esika wapi toyoka mateya. Esika wapi pe tata molimo santu atangela kabiso. Soki atali mama nanda kwa zalite ayebi ete azana mercredi solution. Nde toyaki mabondeli eleki programme nyonso tolandi mateya moko na moko ayaki pe na tango oyo koki alandaki mateya commentaire pe epesami soki orataki mate motei kasi na commentaire ozwi par na yo esika soki biso totelemi pona koloma muke pamba te liboso na biso tozana mokonzi aza ye moko te aza accompagné nde tokoyeba tango tokotelemisa bango programme oyo toza nango tozali kobongisa lelo ezali mercredi ezali te ke programme oyo epesamelaki biso échanger te lelo tolobaki bolesi nkamba nde tosengaki na mama nyonso kopo ya madesu ezanga te na nkamba biso tango towuti feti ya le 12 septembre nde tozwaki rapport ya bandeko na biso ba pigme bakotaki ebele na nkamba ba 300 bazolia wapi na cuisine ya mama Mwilu. Papa conseiller direct atini bango na cuisine ya mama Mwilu pona nini kunda ndesika mama alesaka bae oya ye ndenge tolandaki na fête na biso le 27 avril. Papa conseiller direct ayebisaki biso ba mama nde mama mutalesaka mwana. Donc eza na devoir na biso ba mama. Likambo oyo eza ya sikate. Eza likambo esi ebanda kala. Toloba te mais mama nyonso du moins ayebi ete oyo ngai na pesaka elesaka baye o bazana bomoy pe elesaka bawei tobungisa ezaleli ya malamu te oyo biso tozana yango to tozalaka na yango. Le 12 ezali feti toyebi tozana deux événements bokabani ya nzoto na molimo ya papa Simon Kimbangu pe mbotama ya tata molimo centre papa Simon Kiangani. Feti nyonso tozanga kolesa nkamba te yo soki opesaka te banda lelo zongela otala esika nini yo kwei na bongwana ndenge Apocalypse chapitre 2
elobi na biso na lingomba ya Efeze. Na yebi na ngampiko na yo. Na yebi ko sipotaka mabete. Soki ba lobi kutu likambo ya papa sima ba fingi kaka botana ndenge ko silika. Soki ba lobi mama mwilu o silikaka. Na yebi na ngai. Kasi eloko oyo nga naza contre yo. O bungisi bolingo na yo ya liboso. Soki tozala ba Bible totanga. Ozana ngote kene na ndako. Kende ko fuye. Apocalypse chapitre 2. Obandi kaka na 1 wana tito kiti na 5. Eloko nga naza contre yo. Obungisi bolingo na yo ya liboso. Bolingo na yo ya liboso kwesi yango wapi. Yo oyo zalaki. Mercredi nyoso. Saki aloso. Mercredi karto makayabu. Mercredi ebundele madesu. Vera madesu. Eza kozanga te. Lelo bolingo liboso eke wapi. Alobi malamu nzambe. Wana bazoba l'église ya Efese. Mais lelo bazolo bepa na ngana yo mama. Soki ozongi te nesika wana. Ngai nakoya kolongola kutu. Nakoya kolongola kutu. Omoni oyo sa nango wana etika inango. Ete melo ya mwinda nakoya kolongola yango kolukesika kotiela mwinda nao. Soki ozongeli bolingo liboso te. Ngai te Bible nde elobi yango. Likambo ya bapuse tango biso koto tozolala. Kuna na poto pe balamuki batelemi pona likambo ya bapuse. Mais tango na yebisaka bino papa sengi na ba africaine. Asengi na Afrique. Pona nini ye moko kaka nzamba yebi. Kasi tolali penza ba mama. Même ta oyo tozo mona wana eza na ngwe lokote par rapport ya nombre biso tozali. Eza eloko te liko ba tozo pesa papa retard. Tozo pesa papa retard vraiment. Okomona na commune moko 5 personnes. Commune moko 11 personnes. C'est que toza la volonté te. Ou bien to lingi te. Te. Biso toloba pona papa tokokufa. Tolobi nini. Boko sutuka kaka kuna makambo esi bandi poko to lali. Na yango tola muka topesa papa maboko po akokisa projet na ye pona biso ba mama. Merci tozali kokoba na mbote. Tomoni tata na biso kasi azaye moko te. Azana suite ndenge bozo mona ba farde. Ba farde bozali komona ba farde ya likambo. Nde tosengi na tata na biso. Papa président délégué du collège. Na suite nyonso ya collège botelema bana bapesa bino mbote musique. Tobongisa maboko topesa bambuta na biso mbota lokumu na komisa tu ya bule na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Sika tosengi papa président délégué du collège tata ole kaliboso ole ndisabiso bana na yo. Tata Simone Kimbangu Kiangani oye. Oye. Tata Simone Kimbangu Kiangani oye. Tata Simone Kimbangu Kiangani oye. Mama Mwilo ye. Mama Mwilo ye. Mama Mwilo ye.
O kombo na nzambe tata mwana pe tata mulimu santu. Tata mulimu santu papa Simon Kimaukiangani. Lokumu penkembo ezonga mboka ya ye esika kani afandi na Yerusalemu ya sika. Esika tata nzambe kolesi tata mulimu santu bafandi. Ya solo biso bans tozali bandimi. Tokota kana lingomba pona kobikisa milimo ya biso. C'est ça la mission première de l'église, c'est le salut de nos âmes. Ndena tina wana nde tokota na kati na lingomba aussi tout lingombo ya tata molimo santo. Oye bandi na RDC, plus particulièrement na Congo central, na territoire Mbanzangungu, na secteur Antimanti, na groupement ya Nzundu, eke mokili mobimba. Ba mindele pe bakoti. Barasi nyoso bakoti. Sengote. Donc, Tata Molimo Santo azali universel. Et Tata Simon Kimaukiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimangis à travers le monde. Dans le monde mobimba, est-ce que l'église Kimangis ezali mukondinaye ezali Tata Simon Kimaukiangani. Mais azali représenté. Il y a le bac sur azali monstre mais aboti bisonios. Maintenant on était na bisika nyonso na ba pays atia batu na ye ba représentaka ye. Et j'attire l'attention de tout le monde boy bete Tata Simon Kimaukiangani chef de représentant de l'église Kimangis, c'est-à-dire na bamboka nyonso esika lingombe ezali. Azali na molimo azali. Et na nzoto pe aza représenté na mutu oya tiaki. Ezala na poto, ezala wapi, yende azali représenté, mais mutu wana azali kosala na mukanda na ye. Nde yangwana ozomonete partout église ezali, papa azali. Na molimo pe azali, et na nzoto pe azali pambate azali représenté. Musalo tozali kosala eza ya pambate 1 Corinthiens 15:58. Na 1 Corinthiens 15:58 ebiete boyika mpiko na musala ya nkolo. Musala bozali kosala eza ya pambate. Mutu na mutu kozali futa na ye. Mama mwilo ye. Yangwana ndi tovandeli yao. Tuvandi apona Tata Simon Kimaukiangani. Ba mama biso toye. Ya solo bomonanga kala. Nenge mama président général. Ngana tinda makaka. Tango batindi yo, tango batindi nga nakei. Ya bomonanga la fois pa na tambuli na tinda makaka. E na mitinda kanga mugote. Alors, nde zalaki vendredi pour na lobakete RDC kola la pongite. RDC kola la pongite et c'est toujours en ébullition. Nde na tambolaka lendi wana kuna na jeteki na dirigeant na fliki partout ko sensibiliser botongi bwa Yerusalemu et na bana banganga nzambe apaki et bomonaki denema na keneki mbanzangu. On a fait plus de 34 millions quelque chose. Nambanzangu apaki 34 millions quelque chose. De prendre côté c'était musala elingana lingite que non RDC na période ba pesinga papa pesinga occasion na tamusa moka RDC que échec ezala quelque part non. Et avant tu pe na bana banganzambe. Le vendredi bana banganzambe bazaki surpris et nazaki pe na ba volontaire le lundi passé. Donc bisika nyonso fona tia lokolo pona kotala état d'avancement ya musala Tata Molimo Santo. Papa lingi shekite, papa lingi retardé. Et c'est musala na ye etambola à tous les niveaux. Ndena tina wanete à partir wana banganzambe le vendredi à 21h moins les quart. Nazwaki li bienga mina yeme Tata Molimo Santo, Tata Simon Kimaukiangani. Abenga kingai. Nazo je pèse mes mots. Soki yoko zana tembe
oza Saint Thomas vérifié. Mais nga o nazo bayango nde abenga kinga. Ba témoin nga bana banganza mpe bazali awo. Ta na fukami na miso na bango. Papa yebisinga boy. Tata pesa di collège mais Yahweh. Yikufi disidi intérimaire kwa afki wantela masa wansadi sa remise reprise. Abina tindelio intérimaire afki national. Pwete osali sa remise reprise abana musala. Bana papoye. Bana papoye. Wana lilo nazolo ba bien na tombo loboko likolo ezali loba ya Yahweh. Le vendredi à 20h45. Bana banganza ba témoin na fuka mita nazoyoka message ya mukonzi. Nabi papa na yoki melobeza samedi ekozalanga mwa pasi pona réussir likambo ya mbi boyoka na cabinet na conseil principal ya cabinet atangi pe kombo na ye boyeba nini bokosala. OK, iyo Yahweh a vos ordres mukonzi. To na sisi na bana banganga nzambe na kena bureau na bengi le conseil principal. Na bengi ye tokosala ndenge nini? Abi mais tata molimu santo apesi ordre. Ordre na ye mobeko. Sala ndenga tindelio. Abi OK, mais je préfère que to sango lundi pour te bango nyonso bazala sur place. Abi tant mieux. Donc ndena butu wana suna zongeli sunzela ya nkamba na bengi papa to sala ngo lundi. Abi très bien. Bo sala ngo na kimia nyonso. Na tinda maka. So batindinga fa faire ceci au nom du chef na sali. So katindinga te ndenge pe bokomona mama oyo tokotelemisa awa topeseka mbota fwa ya loboko na opia yete ake nozaona nkame pa yemo mukonza milimo na biso pone pese mlinga ite me yako yamba yeto ko yamba ye me ya loboko ake nozaona eluse me pane mo epa yawa azozela ye yangwana topesi papa senat tangela biso mukana malembe mutu nyonso ayoka nani asine yango otangi pena kombo na ye si ordre ndenge epesameli biso. Révérende présidente nationale de l'association des femmes kimbangistes AFKI en sigle. Madame Tumba Ani, présidente provinciale sortant de l'association des femmes kimbangistes AFKI en sigle ville de Kinshasa. Révérende Kiangani Lukanu Marthe, toutes à Kinshasa, Kasavubu. Objet, nouvelle disposition, dossier AFKI. À Madame la révérende présidente générale de l'Association des femmes kimbangistes AFKI à Kinshasa, Kasavubu. Madame la révérende, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, après un constat à la fois général et amer fait par la haute hiérarchie de l'Église kimbangiste sur le fonctionnement de l'Association des femmes kimbangistes, AFKI en sigle, et saleli penze mbimisi ekomi bololo ya etamboli ya lisanga ya ba mama bolandi tokena biso papa. AFKI en sigle sous votre direction et dans le souci d'insuffler un nouvel élan à cette structure, je vous annonce la suspension jusqu'à nouvel ordre de la présidente nationale de l'AFKI, révérende Kutoma Mantiamina Christine, qui me lit en copie, mais aussi la suspension de la structure provinciale de l'association des femmes kimbangistes de la ville, province de Kinshasa, à dater de séjour. D'ores et déjà, la direction nationale de l'association des femmes kimbangistes AFKI en sigle coordonne les activités de la nation, mais aussi celles de la ville, province de Kinshasa. Par ailleurs, le patrimoine de l'AFKI province de Kinshasa est versé de droit à la direction nationale de l'AFKI. La révérende Kiangani Lukanu Marthe, qui me lit en copie, est désignée présidente nationale ad intérim de l'AFKI. Elle va procéder à la remise et reprise avec les présidentes nationales, révérende Kutoma Mantiamina Christine, et provinciale Madame Tumba Ani, sous votre supervision, des réceptions de la présente. Veuillez agréer, révérende présidente générale de l'AFKI, l'expression de mes sentiments religieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Pour le directeur du cabinet empêché, révérend Timbampaka Maurice, conseiller principal en charge de la documentation et des archives. Te remercier équipe provinciale sortante. Pambate bazali bana menakotala remise et reprise salama ki mukolo mwalendi ya kitoko. Bana bazo teni ba document kitoko. Ezala comptable, ezala secrétaire, ezala vraiment kitoko impeccable. Vraiment te féliciter ki bango. Peut-être ça qui a fait rapport avec bana nkambete. C'est au kilingomba ko continuer ko encadrer bana wana. Pambate à l'avenir bakoza basali mine na kati la lingomba. Donc document document penza plus de 24 ou 25 documents to monaki. Donc vraiment te féliciter ki bango et bazaki très discipliné. Remise de kina kimia ye maman provinciale ba pesa mbote na maman pe ya sika. En tout cas maso malega kina kimia. Bana papoye. Totia bandeko na biso ya ville wana ma bondeli bango structure nde mutu elongwe. Donc structure la ville de Kinshasa na afki eza lisusu te jusqu'à nouvel ordre. Bolandi mais bandeko na biso bazama ko na kati afki mais musala ne siko eza susu te. Musala bandeko sala bakosala ngo lisusu te pamba te structure wana elongwe jusqu'à nouvel ordre. Yangwana afki s'il vous plaît. Tomatisa musala. Boyoki mukanane etangami esengo eza na papa te. Pamba te ndenga yebili afiki na ye lolenge komi. Papa za na esengo nango te. Alors poto sepelisa papa tomatisa pena musala. Ba mama oye. Papa ko sepela to ko sepela te. En tout cas to sepelisa tata muli musante. Vraiment bozong sa kingo ne sike ezalaka. Tokonoko na mbula te. Tokotala sabino maman révérende. Maman révérende pasteur. Maman Kiangani Lukanu Marthe Yende Kobanda Lendi azwaki déjà signature ya kokonza RDC Mobimba na kati na afki pe akokonza pe na vila Kinshasa nyonso na maboko na ba mama oye mais soki tosepeli tobeta na maboko kasi voilà en tout cas na mwete boyambie na esengo Maman Kiangani Lukanu Marthe révérende maman révérende avec beaucoup de respect que je vous dois maman Lekali Bosso batuba monayo. Kimbangizi moye Binobo kansete toyokana o auti likolomba la moka zibu konzi te soko lo bibongo kosi mama oyo parmi les plus anciennes mama communale la ville à Kinshasa bongo te donc soko lo bika ibi musala te o kosi parce que aza déjà outillé a ibi musala aza ya kala Bana papa oye. À moins que na bosana 13 fois champion du monde. 15 16 fois. Ba mama oye. Oye. 16 fois champion du monde. Na banchitan. Bongo yebi musalate Yangwana. Bande konabiso. Maman évangéliste national. Maman secrétaire national. Maman comptable national, maman trésorier national, question tout ça. Binonion se voza simanayi, boye bien malam. Bolo bateke no, te otele ya po de banane po te akoka musalate. Eloko wana soko zwami, lingombe ko sala nini? Lingombe ko sunga yo, bola nanga malamu. Kimbangizi moye. Mama ami poni ye mo kote. Mukande uti na nkama pe asatanda kite ke ya koma lelo président national AI
Mais boyoki était 15 fois championne du monde. Ceux qui 16, ceux qui 20, bo bakisa kaka. Ata 30 bo tia kaka. Bongo mama boye, aibi musala bia aibi musala te. Bon, toyamba mama na biso. Mama révérende pasteur. 16 fois champion du monde na Afrique. Ah mama umelako. Si on a une monango cette fois-ci le 27 avril 2025. Et vous allez somo. Alors, toi, maman Nabiso, comme on a eu, maman révérende Kiangani Lukanu Marthe. Bon, vous avez un elongyo yo. Elongyo, vous avez un ango. Est-ce que vous avez un elongyo yo? Babylongo la linette. Kimbangisi moye. Elongyo boye biango. Tata mfuma long. Ludi kikilu. Katula mpasi zembila kwa beta. Tata. Mutana samila ni watoye biye. Oyo nkoko na ye. Voilà. To pesa mama to ya mama na biso to yamba ye kaka. Membote loboko kezongo pe nanka. To yamba ye okombo atamu santo. Okombo tata. Soko pesi mbote to yebili kambwa. Ya mwana. Tata moli monsanto. Mama siko telema na yo po batambusa yo nzembo. Allez, protocole. Merci mingi mama Nzuzi na kotuna nga mutuna ete mayema zali koleka na kati ya centre d'accueil ezali nini ya solo mokonzi bule azali nzambe pamba te ye akosalaka likambo na ntango na yango amoni ete ya solo bisika wana ekoki koatia mutu mosusu ye wana akoki koremplace mama Kiangani Marthe oyo azalaki présidente communale ya Kinjili lelo oyo atie ye na mutu ya nation mama mwilu oye ya solo tosepela moninga zwi sepela pamba te ezali ye moko te nde mokonzi mutu awuti kotia ye pamba azala na mutu ya kotala RDC mobimba na likambo etali bamama atali province te ye aza mpona province nyonso kobanda province ya ville ya Kinshasa tina baprovince nyonso ya interieur nde mutu ezali ye mama Nzuzi yango wana na kati ya centre d'accueil basili kotelimisa ye po te mama nyonso amona ye. Merci mama Nzuzi na oyo.
Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV.